bêta raté. Et à la rate, nous les zombies, quand ils mettent vraiment dans la vie, on a petit peu dans la vie, nous les zombies. Et alors, bon, nous avons parlé de la vie, tu aussi là, tu as qui. Donc, ceux qui m'ont dit, on va combattre, on va télémanon, on va combattre dans la Suisse. On est tous en Manhattan là au gaz. On va combattre. Ngai TV. Non, ton plateau si vous. Rinda. Oui, bon, mettre chameau, c'est combien? S'il vous plaît, ton plateau, s'il vous plaît. Maître Chameau, s'il vous plaît. Nous utilisons la plateau. S'il vous plaît, pour les émissions, à Bible, s'il vous plaît. Pour tout la montée en tout question, organisez mon attente, s'il vous plaît. Pourquoi il y a la musique et la Suisse? La musique et la sens les musiciens, les ingrats, les gens les souvent vous comprenez? Et puis les kiss. Tous les musiciens les kiss. Ceux qui les kiss, ils jouer et puis les Kabila a la poste. Si on est Kabila qui est président Félix Aïe, au niveau de ce qu'on a et puis mettre vraiment dans le est-ce que ce n'est pas mettre les champs à ce n'est Félix, tout ça, combattant un beau ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est banni. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des Sarons. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Et sur la gamme. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Et sur la gamme. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Et sur la gamme. Gana zaku ya biso Naga kilema tukingeko Kutala na biso Avis de public Siko na zaku kilema tukinde Kilelo ndiko Izani fe Kilelo ndiko Tuko sepela Nimo coupe Oye buneka avis de public Ebinga gra Bamisite kwa comédien Diko komo Avis de public Didier Masuki Avis de public Didier Masuki, avec du pipi. Didier Masuki, avec du pipi. Bonjour chers amis internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, Mobile Mané Papembe. Merci beaucoup pour le message pour l'avis public, site au Biotou pour l'Ingakamini. Vous voyez que Didier Masuki est un bon international. Les noms de bon en beaucoup en Suisse, par le retour. Didier Masuki dans la Suisse, mais invité Nini à me mettre sur le lot. Nous avons un grand sportif et puis un grand combattant en Boka Oyo, Orgazi Manhattan. Vous voyez, comme ça, on a vu sur la Congo le lot. Et comme il y a musique, est-ce que musique, Ezonga, to Ezongate. Est-ce que Félix Chilombo, alors ça, et ensemble de décortiquer de penser pour que surtout quand on est zalaka na ba sportif aux hommes à gauche et droite dans la pina combattant na biso Orgazi Manhattan to penser pour que ba mituna Didier Masuki et puis ba réponse il y a ba invité à Didier Masuki to ba bon d'abord na droite na ngai nous avons un grand sportif pour bien comme il y a Foreman to ba d'abord et pas naie et puis beaucoup cabine moko ni na memeli et puis la gauche nanga nous avons un maître Chameau bien mon voyez lui pour mon na ko baté pour mon na donc ça Didier ko da pas na sur 3 fois na invité à la droite dans ko la trouver 5 fois 6 fois na invité
et grand combattant na biso hier na nzoto biko kwa dire masu mais grand combattant baza parmi bato ba limite les musique il y a pas congolais ils ont awa na Suisse comme tu as dit masu qui va réponse il y a va inviter mais avant de nous ça va question va inviter na ngai na remercier toujours bato basala qui émission avec public ezala a commencé par ma femme bien aimée super Anita Lelo vrai chérie na bio moi aussi à ça qui est masu azala. Merci à toi, super en italien, le vrai chéri Nadio. Faites ce que vous faites à l'Italien. Mon thème à Nicole Mfoula. Dans le bossa noté, bino tout bambote na bino maître Bobo, maître Jérémy et Penanabion, bambote na yo. Tout ça, on a émission na biso parti pour fourneau la bossa noté bambote et bébé. Alors, sans plus tarder, ma question de Masuki, ma réponse il y a, va inviter dans l'air. Bonjour, maître Foreman. Bonjour Didier Masuki. Bonne santé. Santé très bien, les là aux hommes. Kitoko. Maître Chamou. Bonne santé. Kitoko, ce que j'ai une bonne défense. Kitoko. Vous te défendre là. Vous défendre. Bon, merci Manhattan. Ça va. En tout cas, maman est belle comme maman Sylvie. Mon thème est Papa Foreman. Tout ça, awa. Dès que nous avons combattu, nous avons non à la musique congolaise ici en Europe. Merci de notre vanité. Salut à toi, maman Sylvie Betancourt. Maman, tu n'as belé et pas aux aïeux, on a monté ma mère Foreman. Trouvé dans les solos, il y a ma musique, ils ont ça polémique avec Foreman, Maître Chamon, et puis les combattants Orgazi Manhattan. Tout le monde va beaucoup et belé gauche-droite. Pour l'instant, par exemple, au thème de la musique congolaise, ils ont awa na poto. Tout peut ça dans mon tournant na Maître Foreman. Est-ce que vous avez pour que la musique il y a Congo ils ont awa na poto ou pas? Merci Didier Masuki la question na yo. Oui bi to tcha ke lo sika nango. To zong sapena makambo ne sika nango. Toboyaki même ngamoni na vandi ya musique ekobeta masute pour la suite il y a distraction au gouvernement Kabila bazali kosala alors lelo peuple congolais leli na nzambe titi lelo Fati Tulombo azana bois congolais otoyebi c'est un ami azaoya na Suisse et tout biso doit partir IDPS ils ont parti moko tout le monde a yebi. Alors, le président a été changé. On va pénaliser les musiciens. Pourquoi? Ce sont des pauvres comme nous. Ceux qui sont là, parce que les musiciens, Kabila, ils étaient obligés. Tu es réuni les gens à 4 là-bas. Pourquoi tu as payé ça les musiciens à Bissau Makaboussé Sili? La carte au début que le président Kabila Zate est comme Fachi. Mais comment est-ce que Fachi il était élu? Normalement, où ils avaient dit comme ou va peser le pouvoir pour payer ça. Parce que tout le monde sait que celui qui a été élu, c'était Martin Fayoulou. Madidi. Merci pour la question. Je vais expliquer na deux volets. Volet Liboso 1. Oui, Moïse n'est pas qui ne conduit pas Pharaon. Parce que moi, on a été. Oui, puis ce que nous avons fait, la carte de Bino Batoubo, comprendre. Uluka qui Congolais na poste. Congolais, bien sûr, a joué un mot, il y a population, d'accord. Mais, c'est un Congolais. C'est un Congolais, pour combattre, pour la lélo, moi qui est pour la ça. Pour la king n'est comment. Bon, que quitter c'est trop pour remonter de Wassali à 6 mois. Pour les monter à ma bébé. Est-ce que Bino d'abord le Congo? Le Congo. Ceux qui veulent le Congo, nous sommes dans soi-disant pour Sambela. Pour les lignes de la Bissau, Congolais, Iwana. Moi, la bataille pour Boumanzo, pour voyager, pour ça. Tout du fait que Kimi est content. Mais bien sûr, comme la partie à Kabila, Kabila tient qu'il du fait que pour Boumaye a renversé et s'imiter. Et là, on se retrouve pas dans des différents. Kabila tient qu'il n'a pas encore renversé. Oui, avec la qui dit Bosso Nani, comment on est Nani.
Fayulu abengi Fayulu ayi na sagesse abengi Chilombo tema papa nazaki mamba politique kala andimi ta bakomi na poste amusala ndenge peuple alingi. C'est comme ça aujourd'hui. Et ça, vérité des inouans yaki Fayulu mutogane c'est vrai, mais nzambe soka poni mutu na ye ata ndenge nini bokende ndenge wana. Voilà. Soki pena Congolais azana bolingo mboka botala ndenge nini baza kobuma nzoto. Président nini yango oya kita pena na terrain kotala bulondo ezosalema. Aza président nini yango azoleka na nzela amoni mama mo azoleka bakotolo lopango akiti na makolo asisi situation. Bandebo na éviter Angola oyo ebandi guerre ya baguerre. Bakoya bamisien na bango. Bamisien basali bino nini. Ce sont des pauvres gens comme nous. Ils n'ont pas d'argent. Et là on est sur oyo lingi ozolinga ke bamisien bazongela kobeta concert na poto. Ngai penza ndenge na vandi ngai komo na ngai forement nous komanzo. Bakumba apoatu. Ba yebinga na mutu calme mais so on meke okutana. Problème na ngai sali na li côté. Ba misusu bazana ba problème na bango na ba musicien, ba mbala tsabatu. Ba misusu akomi combattant, moi si aboyiye alomela musala tuna e peno lingite pour la éviter. Toza na mabuzo ba na tout le temps. Tout ça quand même na Suisse, dans l'Angleterre exemple ba pesi. Na Zaki na Paris, na coûté na presque tous les judokas. On a parlé la même chose. Bon biso na Suisse mais ça va quoi. C'est quoi ça? Même en hôtel na Makambo. Donc on a même pour le moment na Suisse musique et zongi. Musique et zongi. Musique et zongi. Maître Chambo. On a confirmé musique et zongi. Pour confirmer que musique et zongi na Suisse. Musique et zongi. Musique et bêta. Donc t'as confié à hier, t'as oué à hier. Faut faire au bêta. Tu vas y chercher les armes, le monde n'a pas mais là au bêta. Mon tout au bêta, mais c'est pas au bêta. Pourquoi les zongi rassi? Au soi-disant que ma musicien va loin la poto, la zone de la base, ça va mabala, pas au ça va là bas tout. Non bien. C'est pour ça que la zone maman aussi là. Écoutez un peu, moi ça me soit des musiciens. Et alors problème c'est quoi? C'est moi sinon à l'année musicien. Et ça y est, occupant moi sinon bientôt pas dans la musicien. Musicien on l'aura biso. Musicien là, aya lukala petit concert naé, aya débat naé. Comment tu privé on va mettre ta musique na monter. Ça fait plus de 10 ans musique est bête à rater. Et à la rate, nous les zongi quand les mettre formant na bi, na petit ne peut na bi nous les zongi. Et alors boluka biso oui va parler na biso to aussi là siko. To oui va qui. Donc ceux qui vont se bailler awa, on va combattre bailler, ils vont tirer madame pour combattre dans la Suisse. On met tout ça dans Manhattan au gaz Manhattan. Là combattre. Ngai TV. Non, ton plateau s'il vous plaît. Erinda. Oui, bon, comment mettre chameau c'est combien? Beta nous. Beta mon tout de mettre et là, yo besoin na kimia. S'il vous plaît, toi la plateau s'il vous plaît. Maître Chameau s'il vous plaît. Utilisons la plateau. S'il vous plaît, tout et cette émission à Biblique Mambo s'il vous plaît. Tout la montée en tout question là. Organisez mon attente s'il vous plaît. Pourquoi yo ozobo ya musique ezonga na Suisse? Nga lingi musique ezonga ti na sens ni ba musicien baza ba ingra ba jo bala ba sunga ba tuti ozo comprendre et puis ba ba na kisi to na ba musicien ba na kisi soki ba yawa ba kisi na bango jouer ko ba sa ba tu ni bani et puis ba loba ke no côté tamu Kabila azalaki wana na poste. Sur le lot, Kabila qui est président Félix Aïe, au niveau de ce qu'on a fait. Et puis mettre formellement dans le Lobabou. Est-ce que ce n'a pas de mettre les champs de Lobabou? À ce moment-là, on a un Félix, tout ça, même il y a Paris, même il y a Londres, Babé Masumbo. Est-ce que mettre formellement à 8 heures, on soit non, répondre les nids. Est-ce qu'il y a un répondre répondre, merci. Il a Paris avec la gueule. Il a maître Limabé. Il a presque tout. Il ne faut pas mélanger sport et combattant.
sportif à tout monnaie les blagues terre. Dans un c'est le film mouké. Tant Kabaï à la biso tout à l'heure tout ça la brigade anti-gang. Kabaï. Ngai faut vraiment mettre frère Mkonzo. D'abord mettre talon, mettre double one banane, plein de bateaux tout ça na boulot anti-gang voilà. Tout ça qui va aventure tout. Ba mobile, ba ça que le moto. Tout quand il va voler tout qui met côté inaki. Qui ça semble bien. Alors, bon so biso sportif le quoi plus moi pas battre. Aux autres combattants, les combattants ceux qui l'ont connu. Ceux qui tournent les pénaux combattre quoi? Bah éviter. Combattants ça mutuali, azo combattre ils l'ont comme eux, azo la raison na tina azo combattre. Dans autre une question. Et l'eau connu ne tindi yo lelo au combat combattant. Et oui n'a pas musicien. Fait 12 millions de morts, on a expliqué Bino. Nan ici l'a dit. Kabila dégage, nan a quitté. Mais président a sa commis Félix Tshisekedi, to bo idée. Mais Bino Olingi pourquoi musique est zonga. Tout ça on a dévié. Si les la fausse commune, et zo monana. La fausse commune est arrivée. Mais Bolinga la distraction est zonga pour la nini. D'accord, répondre. Merci. Ndeko. Yebisanga musicien nini yango na ba moro esalami na Congo tangela musicien moko o abomi ata congolais moko la tsanga. Tala. Oyebi bino ba congolais faut pas mélanger. Biso na Suisse to salaka. Ba musicien wana tous exemple ka lokwa Kofi. Azana batu boni simana o baliaka. Est-ce que yo le sa famille na kisasa? Ozatana nde moi ça les pas nete. Ba wera, ba grand musicien belé. Et sa société ba ko en Europe ko sala ba nini na bango to Angola bandi guerre camp. Est-ce que bosuko ki Angola alobeli ba mission? Et ça ar na biso combattant ko inaboué. Oyebi bien Kabila ki mutu ali sekite Mobutu ça va. Kabila obligé ki ba musicien nyonso ba yembela ye. Après si bango peut rien. Ko fiku tu mutu alobeli moi vérité. Exemple Moscou ina tout na bino. Ndeto vandia. Nana lela papa wembate. Na tout na bino tout ndebo vandia. Nana lela papa wembate. Babomela biso papa wemba. Papa wemba vient na biso quartier. Papa wemba kota mo politique te. Bandeko. Bolongo ko se distraire. Ah na Suisse. Musique ezongi. Ngala vanda musika te. Na ko pesa adresse. O aza besoin ko visiter akutana. Pe nazo c'est la paix suite. Et ça normal te. Okendaka ki sasa te, obujaka na yo te, oza combattant. Kende ki sasa ki combat. Kende ki ba oyebi ba combataka mutu sur place. Na tout une question. Banda ton, yo na otuno oza combattant. Bando komi combattant. Liezer ye wana ameli poison. Liezer bato azo combattre na ki sasa na papier prophète Ngefa. Otindele combien? Comme oza combattant, faut allier na it. Otindele combien? Ce que tu dis l'acception western. Exacté. Oui, mais vous savez comment tu vas aventurer. Laisse-moi te dire, na ridiculisé, mais c'est l'aventure. Et c'est normal. Donc, vieux béni va combattre, nous sommes aventuriers. Papa, nous avons sauté pour aller la plupart, ils allaient à un ming na poto, ils ont aventure. Il y a des combattants, mais tu es ça là. Bazala qui va combattre. Ah Suisse va aventurer. Na bengi bango ya Suisse, nazo a mingi bazaba aventurer. Combattant. Siko na minute ngana na combattant pour déjà combattre. Combattant ni na Suisse. Chamo, tika, tu vas combattre, tu rebunda pour la moka, pour la bino pour la bien. Lelo. Est-ce que vous savez la rabino wa jidoka? Ala beta ko na zara na boro sa busuka musika. Wala beta mutabeta. Déjà vu. Mutabeta gena. Bajem, boyak na le na badise. Mais beta ki pona la ki wana. Showcase. Showcase na la ki wana. Boboya ki abeta. Showcase to pekisa ti. Abeta ki. Bo pekisa te. Donc on a bien bayaka bakanga ba watina ba. Donc mais disait congolais va beta. Soit showcase à beta na e. Ce qui politique za congolais te salir baboya ki baboyi showcase za fali baboya ki ngo. C'est congolais. Baboyi showcase Baboya Kiango, abetaki na abetaki. Tout le monde a drapeau et fallait au moins le abetaki. Mais abetaki. Oh. Oui. Excusez, est-ce que tous on a normal. Bandeko. Tous c'est distrait. Tout ça va congolais. Faut pas te bomanaka. Faut pas te musicien à biso. Faites ça na nion out. Faites à mon papa wemba ne mutunde. Na Afrique mon baba pona papa wemba.
ngam na osa sécurité kuna na paléo festival de paléo ba eba ote papa mba kufa ngam na ko yebisa ngo ba yoka ngo après mais bazongo à la légère bazo mais les musiciens congolais là les sapeurs il est où on l'a tué il est mort nani a remplacé kuna hein ba mindele ezaka biso ba congolais te musique na biso est comme international pour bana biso foye ba place to wuta mais maître Foreman na kati hôtel kamuzolo ba lobi ya solo ba na tuna papa oyo mwana festival ya paléo mais question mon peu na zango ngana tuna yo pourquoi les musiciens congolais ba linga ko yema nzembo po na mboka na bango te ba loba oyo mabeza ko salama na mboka ni tout monde ba Fabloni ba yemba ba musiciens congolais pourquoi ba ko attaquer gouvernement à la place te mabe oza ko leka na gouvernement. Mon frère, Nazoïb Sabino, vous s'est trompé. Kofi Ayemba Makambo, Ayemba ma gouvernement. Luambo Makia d'Ayemba. Ouera Son Ayemba. Obi, Obi Bino Bakongole Bani, tant Moutazo Sale Loko a bien bouti à Kawanate. Kaka Soka Baby si beaucoup ça n'a tout rapide. C'est pas possible. Pour le cabo réfléchir, Malamu, Botala Banzembo, ba musicien congolais au Babimisa, pour la patrie Diambo Kanabiso. Papa Mbayemba, Botangi était. Oyebi. Pourquoi ça peut se passer comme ça? Pour la nini toujours. Non, s'il vous plaît. Pour la nini toujours de banalité. Toujours aider des familles. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la musique congolaise et ce qui se passe dans le gouvernement congolais? Pour que sa musique, il y a des Congolais à la poto. Impact dans la musique, dans le gouvernement congolais. Est-ce que, dans la nécessité, est-ce que Kofi Moutatin, le gouvernement, va foutre les fonctionnaires, ou est remplacé dans le gouvernement qui va foutre les professeurs, ou comment? Pour que sa musique, il y a la poto. Et deuxième question, depuis que le combat est banda, on a poto, les combattants, il y a Londres, il y a Allemagne, partout. Si basala combien de orphelinats na Congo pour nous soutenir orphelins, ba combattants, basala déjà combien de dini pour pas soutenir ba maman oyo basala ba problème na maman yemo, basala combien de fois. Et puis troisième fois, combien de fois combattants basangana bazo volo basala ba to kiti pour na ko soutenir ba maman oyo basala problème na clinique chinoise ou na clinique ngaliema ou na Kitam, voilà. Combien de fois? Avis des publics, Mambo Lobi ou Kazamuto Zarana Congo, ou bien combattant à la diaspora, tous Zarana Doua ya Wakita Kunati, Chebe Azawapi, Arma Tungula Zawapi. Au moment où on a bangoté n'engé lekela, combattant sera bimina aner mbalamoko ba kolegisae. Non, pas tous les combattants. Bah si qu'on est changé. Non, même avant, bakende qui ba Congo, bazonga. Martin Sali, bakende Congo en plein combat makasi, bakende ba Congo bazonga. Bakende Congo bazonga a on a poto. Excusez, c'est simple. Vous mélangez qui combat n'a problème personnel. Mélangeons pas. Yo quitté mboka na yo ozwaki problème kuna to bomi mutu bandikolo ba futi lo tikoy poto okoko songa te parce que plainte on est télémila yo pour pas na biso nguna plainte et vendre des années soka ba moni ba ko renouveler oyebi na ko biso lo moko vous mélangez tout. Un combattant aza mutu a respect. Azamu to kufinga banzoto mama ya batote les wana bokecho na ezali ya tamine kombote na tangi kombote base belé ba bazali ebele mama batote et comment la batote na réseaux sociaux au salé mission na kota to finga yo oyebi toza na poto to ko la ba bonne manière omoni na Suisse soka lingi yote akopesa yo na tongo bonjour ezala patron azoleka ozana posa masuba il faut remplacer la machine place aux arts tant que nous sommes patron de la société. Respect, bonne manière. Dans remarquer la vie de combattre, vous permettre de faire banzo to maman. Maman abatou, ça va pas. Maman bato vandi na ye abota pe yo ta so akufa na ye.
okofingela moninga na likambo ebeli tina te tala ba distraction buzobo ezalaka au Congolais ninga toujours que c'est distraction bino mo bolunga distraction c'est quoi distraction ezali kolongola mutu mayele kokotsa mutu bozoba toza na suicide fin du mois ce que kokiso ba futi oto be ali boma ba musicien wana bozo pénaliser musique na bango bozo bi ekati musique na bango bozo bina musique na bango bozo bina moi ba combattant mais boka musique non bobina on a parlé pour ne pas dans Mike Jackson te to ba musique to mboka musute bolongo na buzoba Chilombo aye ko réconcilier biso lelo nazoloba mutu nyonso azana droit à parler mutu nyonso a droit à kokende mutu nyonso azana droit à quelque chose musique na suisse ezongi je confirme musique na suisse ezongi non confirmer que musique na suisse ezongi musique ezongi ezongi ko na confirmer musique ezongi yo ba qui est combattant oya ya loba chers amis internautes bozo yoka donc Maître Chameau, la vie Mukongo Nzoko, Maître Mukongo Nzoko, le musique na Suisse ezongi. Donc on fait quoi ya ouera ye, jibe na moto ba kobe. Le problème était. Le logo na okima. Asala nda action dondima. Première te. Donc yo boyi ke après au moins ba combattant ba koya. Ba ba zo lobati. Combattant. Mais basa l'action, musicien mo koya. Est-ce que yo za combattant? Papa. Bon et bien on lelo. Yo combattant na bon to kuta ben na kangi na nzela oyi pinda combattant bundi na ngayo. Ah papa. Obunda. Oui combattant nga ya. Obunda. Na tout Obunda. Réponds-moi. Oui combattant nga. Do ta ko pe na mne. Eh otake mutite. Ba bi makambo e black te maman Sylvie Betancourt. Makambo yo maître. Yo koni zero yo zo mena on a ninga te yo zo mena ninga. Yo ozo kota na batembe moko. Oh, même pas, au solo là, bah, comprendre pour ça. S'il vous plaît, problème est anime. Problème est simple. Ce que vous avez, Naï, Kofi Ayakiawa, n'a pas eu contact Naï. Vous comprenez que frayer les musiciens. Na benga ki marai, na soye na marai, na soye penayo. Na soye penayo. Kofi Azobanga. Tu as dit non, ya banga mututa. Te na kati ya motema na ye, il avait peur quand même. Il faut mon émission. Pour nous jouer chance à couper en Haïti. Au fier au bêta. Moutabanda au la sécurité à la musique à la Suisse et Zanga. Et ultimatum. Au fier au bêta. Bah monsieur Baya. Bah Robeta. Combattant dans la Suisse. Tangela ngana. Robeta. Babi ko faire Robeta. Yo. Mais yo sommes la combattant. Il y a tous ceux combattants. Et vous menacez ngaï. Menacez. Non, c'est une mission. Vous comprenez qu'il y a 10 000 $. Babé Masomba, Baté Manabokecha. Babengwaku. Babé Masomba. Ngwaku, ala ngwaku. Olugela mutu problème ite. Solo la maselona. Combattant quand même vie. Excusez, s'il vous plaît. Alongwa on a combattant ya bundako akeva ki combattant. On a boké sur le grand combat. Ah ouais, ça France cité. Ah toi na cité. Yoka bien. Et ça partout concert d'abord toujours défendre le territoire na biso Suisse. Donc ils sont en Suisse. Na Suisse et puis na France pe lisusu. Ah oui. Ndenge pe musique ezongi na Londres pareil. Problème est simple. Eloko elobami préparation zoya beaucoup mona bino moko. Musique ezongi. Même quand on se retrouve qui n'a Paris sur le concert, bah combattant à Paris bah hier ne va Gaza qui mange. Oui biko na ebso omboko. Ba Zulu. Na ebso lomo. Ah na kati mboko. Na Suisse on la tout mais la France na lobby. Na zone na Suisse ma monnaie ça va na. Viens à faire obéter un stade de France. Au monde on obéter tu ba combattant. Yo tango ba bengwa quoi. Babé Masombo. Bino ozo ba combattant ba fingaka. Na bien. Babé Masombo na. Obiti na bongo bino. Obiti na Masombo nani pesa boîte. Pesa boîte. Nani. Babé Masombo. Aga logo ayo. Ah na je dois. Na ma champion ça. Et puis la base au champion la Suisse. Moi je m'entraîne, je fais la boxe. On se Kofi. À l'époque bino ndebo. Ah là tu as foncé. Donc Tigati pour en avant Kofi d'abord un au départ
on fait ça. Alors, tu vas répéter sur musique n'a pas et à Robeta Naye, Kofi, Azolo, Bongo, Moussoukofi, un peu mieux à délire, c'est pas grave, mais les problèmes Robeta. Là, on garantit que nous avons un studio, on a sauvé dans Robeta. C'est ça, c'est simple. Tu n'as pas un combattant orgasme manata. Pas même à son bon nom. Orgasme, c'est un tu as gagné un combattant. On va laisser ça frappe. On va laisser ça frappe. Va te belé. Oui, donc ceux de deux va bien. Masombo na bino wana a Robeta double one, c'est ça. plateau s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Question n'engage pas un combattant au gaz Manhattan. Les autres devant plateau à vie publique. On a plateforme combattant et ça nini. Plateforme et combattant et ça. Encore une plateforme combattant. C'est un secret professionnel. Oboye bamote bino bolo bande ya bino musique ndebo linge songa to c'est la mukolongo non ezonga comme ça ba mukolo fe nga mukongo c'est pas akosala wana c'est pas dire monsieur li musique zonga na journaliste au milieu du village OK ma boy na au milieu du village nga na journaliste na tuna yo combattant na ba ba linge musique zonga na yo oboyi na zo na OK les deux côtés to boy ba combattant ndenge to lobby to boy je vais répondre na bino répondre na bino c'est simple. C'est simple. Nga na yebsolo. Kende solo ba combattant na. Solo ba combattant l'autre. Tia komuna nga liboso. Ngam na sengi. Tia komuna nga. Mais na yebso pena polele. Nga na bimisa mutoki pona bitumba komba de. Là de toute façon. Non, yo nga bien, yo na solo. Nga na calme. Mais vous savez pas qui est qui. Toi na poto, ne to vande muta habité. Mais nga na boya nde bat basa ba ninga nko. Obo komosa ba musicien. Président Salongwe. Nini susu. Quoi? Il y a quoi? Pourquoi il va combattre? Au bec. Oui, Bangwako. Bon, si vous sans la canda. Ah, si vous avez besoin comme un bout, comme un bout, la biso, la biso. Intérêt de l'année n'a Kofi wana. Intérêt nanga ezali mutu nyonso à jouir na place où il y a fandi. Boma. À la Kofi wana go. Kofi wana. Kofi donc te sur la mabe. On a dit excusez non. Être excusez là tout dans la bon ça là. On a dit bino ba combattant bozingo tchaju komba Kofi liboso. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il kunia esungaka te. Kofi nga na yebiye depuis na bangamelo les ranzolé ta guidare sèche na ye ils en 1971. 70 la na bien 1970 na yeba tata wana na ba guidare sèche na ye. Non on a bisaka ye. Non yoka. Quel peuple. Mettre la carte na ben na babengwaku. Nous avons un boulot, on va passer tant de combattants. À Kende na mon frère, quand il a Kofi, ma frère a foutu un 2000 balles. À Kende, comment on était? Oui, yo, ozo kote ça. Yo, na osenga yo. Solo la pour. Akata la matisse na mon frère. Kote la combat bateau et olu que la mango problème te. S'il te plaît. Là, combattant. Te, naza ko yebiso. Koluko kote c'est la mango problème te. Oh, déjà, bazo mon réalité en face. Je vais te dire à toi une chose. N'a pas remarqué que qui combattant na yo. Et ça n'a aucun cas, il y a le yenge. Tu vas tout une question aux autres combattants. Pourquoi? Et là, on est tindi au PC à noter. Batunio na journaliste. Plateforme na bino combattant. Muto a yebi lo ka koloba direct. Nazali combattant, ta na zaboué. Vous avez combattant mon pépé. Donc on est en décembre. Comment on peut on a fati. Toketi décembre. Beaucoup la kama lembe loko anete ba bouger zo kufa. Tozela. Oh, fati o bino bozela ki yewana. Et là comme surtout telemeli lelo. Botika ba musiciens libres. Ce sont des pauvres comme nous. En plus baza ko lesa ba la famille. Baza ba webi toujours ka Kofi, toujours wera, toujours ba musiciens nyoso tout la moto. O bangotu. Baza va travailler boni est-ce que ko lesa ba? Est-ce que yoka bien, yoka il n'a pas sabino lycée mouké, vous pouvez 5 minutes na sosoli sabino. Donc qu'est-ce qu'on a bon Nzambe? Nzambe tant à salaki mokili, à sali Adam. À salaki mokili banyama nyoso mibale. On en a très bien. Aye kotala Adam azako so komitungisa. Mais Nzambe ayebisaki eboye. Omoni fouyo ko lia moté.
apesi litima to kolia mote soki te o découvrir makoma be na malamu mwasi aye kosalama mwasi amona ntango nzambe aye koloba na ye te mwasi aye kosalama aye kokwea akwesi mpe adam okazala mayele nzambe nanga telinga kompani apesinga mokili nasenga bolimbisi pitopali na biso ebanda place wana ayebisi nzambe omoni moto oyo otyelinga tala komitombola nzambe pa boyi te alobiki yo koluka mbongo kolesa mwasi abota na pasi masumu ebandi koleka komo abomi nzambe akomo mokili na banzinzi na mupepe na moto yezu aye koya yezu aye kostope aye kotia baloi so botali na bible eza mobali na mwasi moko bolanda likambo eza primordial ya kosakana te mobali na mwasi mobali na mwasi moko mwasi moko na mobali moko soki bobalani bokabwana te kino moko akokufa soki bokabwani na ndenge na bino ye pa ndimi so okangi mwasi na mobali ye pa ndimi mais place yo kei kobala te kobota lisusu te mobali mpe ndenge moko soki okei kobota okobota bana ya badefo okobota bana oyo mitu ebeba okobota bana oyo bakoselaka bato makambo baismaele alors mokili mobimba sikoyo na minute oyo tokoti na masumu wana okomona président de la république aza koboma peuple na ye bana yango bango wana okomona mwasi otie na libala azoyeba te atolingi ye ndenge nini mpo na ye makila wana mabe evandi kati na ye oyo ewuta na baparent ne babota de gauche à droite basangana toza na problème ya makila na monde oyo na bamindele échange mpo parce que bamindele babomaka bandoki na bango lokola biso toza na babrute na makambo wana combien de présidents tochangé ça fait 5 lelo bobaluki bamusicien biso nyonso tu il faut tobondela nzambe makasi makila wana oyo esangana na mabe yokanisi tata soki aboti na basi misato basi wana bafamile na bango oyo babebisa makila wana ekokola bino te oso osangani na mwasi mabe na ye na mabe na esangani ekoti na kati na bino nyonso kaka mpona kofi te pardon yokanga bien yango tobebi lelo okomona mwasi ya ndako musicien ye alali ne facilement azalaka ne ndumba akala la plupart ya basi oyo tozala bango na kati ya poto bolimbisanga la plupart baza bafaux basi omona alaki na intel akomi na intel epuis mibali mpe la plupart baza bafaux mibali makila wana nde yango ezotungisa biso yango moni mabali efandaka na kimia te botika kokosela bamusicien makambo soki bolandi histoire na beti oyo bapaster ebele babomba masolo oyo ozotuvango normal nzambe asali directive olongwe na nzela omolakisa moninga mosali lelo bakuple ezokufa na poto awa ngai na comprendre ngai na kopresente bacombattant ya Suisse alors na comprendre demande na bino ke bolingi musique ezonga balobi ezongi balingile me babe ezongi maintenant ebandi te kasi so mise moko aye bakondima bete olobi ezongi so bamise baye bakobeta ok ngai nayoki sikoyo eloko etikali ngai na komema message na bandeko na ngai ya bacombattant mais nalekete kaka mpo nazwi grand lumbe awa nakoswana bacombattant omoni nde bautobetanga bo te ngai aza na paleta tram kaka soki esuki lakisa bango bien lundi mardi mercredi nasalaka te vie foreman alobi musique ezongi bango na maître chameau nazwi lumbe mpo na kokotela bacombattant na ide na biso alors tokosola na bacombattant tokosala réunion soki namoni baréagir babengi yo bosololi ça va et puis vieux peu tokobengana toyeba soki babengi yo mponga na soki babengi te ngai banda lelo na kochange na ngai identité ndule kozonga so babengi te po foto yoka na bungu sikoyo occasion na tan na oninga poser une question moko mpona kotia pe na tv na nga po tolobelaka makambo ya bamiziki soki bobengi vie te lelo combat yango ekomi un peu compliqué. Il y a des combattants quand on discute pour le Congo on sentit qu'on va discuter intellectuellement. Mais il y a des combattants, tant que vous discutez pour le Congo, ils vont côté même dans la face. Mais ça gère na gère papa. Ça gère na gère. Donc vous comprenez. Ça gère na gère. Excusez papa, pardon. Ceux qui totalent bien, ça gère na gère. Vous avez vu le sangaté.
on va aventurer. Quand on fait une partie, il y a des directives à faire. Tu as là exemple, et là, on peut se dire Boketu. Boketu on déconne mungala. Mais c'est que Boketu parle, au finga, tant aux autres comme en Zambeko, tant correctement. Ba finga comme conduite, tant aux finga mon conduite, finga Yesu moko. Bon continuons ce outil en Zambé, mais ça dépend de l'engagement mutation lango sur la côte banzela molili. Yango na pesi bokondi, na ninga saliko na mukilo ko mokondi, o baby siki bokondi na yo. Et puis makila o eza 4 na biso lelo, mama abota na bibali soki 4, papa abota na bibali songolo. Ba makila ne se beba eza na 4 ya nzoto na yo. Yo kanti o selo ko malamu. Utangisa makila sa oyeba. Okoboma batu sa oyeba. Yo mutu ya mbongo tozoloko lokaneti Kabila ala ba million tia kokufa oli ya moté. Alors koboma batu. Eza na litomba te. Tout ça se paye. Famille Mobutu wapi ba. Nani azwa munduki ya boma famille Mobutu. Ba kufa lokwa ba ngungi tout seul. Kombwane Sambwa. Ba kombo belé. O ba kufi. Obi kosala mabe esuka apeka mabe. Tokeba. Ngai combattant de qui? Kende ko bunda lelo na sud ya mboka kuna te. Ba musicien na biso pauvre, o bazana bazo zo fina pasi. Même ba kofi banani tout. Baza pe na mbongo ndenge mino pensaka te. Il se débrouille. Azana société munene na kolesa batu. Ba yaka na poto tamsu aye, bazana mbongo te, c'est vrai que pour ko senga o, ba musicien na biso. Sur le long na kabeli kofi loro. Qu'est-ce que ça fait? Bisiki neza na ndako na bina kango bafuta ba musicien ba kotera na kati ya bandako na biso sabatu na musique boboka ba CD eza facile okuta ba kombanda ko na musique ya Kofi musique ya bawera ozo kata loketo. Mais je m'excuse nga pele so na boy loko na boy nyonso nga isoki na boy net na boy ni na mwasi to na boy camarade to so la souté ya bino zani na kati ya voiture na yo nengo yaki wana na yokai musique ya Congo. Boluka bo réfléchir maloba nyonso to soli mokola Suisse ezamboka bato mayeli soki ta musu bamboka misusu bazo sala non Suisse amboka bato mayeli faut réfléchir ba musique ya Congo comme international tela coupé décalé ezana baba ivoirien azo pas la biso tela niveau ba komi tela maître Gims moi na nani réponds-moi. Il y a Congolais vie. Alors, Gims Azanani. Congolais. Alors, na kati te couper ngwa couper décaler si le moi te ba mettre yo na soulever couper décaler si là. Est-ce que la guitare na sima? Guitare ya la raté. Beaucoup ma. Ouais ba bien en munjanjama. Oui, mais ce sont des sauvages. Ce sont des sauvages mais par contre ba lingi musique na bango bazo marche. Tala bango lelo. Bozo boya ba théâtre. Tala mbo. Et là, on y a théâtre, va salité, va filmer, va tourner. Et puis, bango tout va s'inspirer dans le théâtre congolais. C'est ça. Bango tout va ivoirien, va s'inspirer dans la musique congolaise. Non, le théâtre congolais. Oui, puis, bandeko, to fungola miso. To za bazo bate, na fingi mutute. Na zolo bande réalité et vérité des choses. Na la linga ba congolais tout et les sportifs tout. Na linga ne côté. Pour ne to za mutu mo za na droit ça muninga côté. Na na za na posa. Ndenge na lobi siko ya boye na maître Samoa Zawana na ba maître misusu to so la ba zuita to santo to na bangote pour ba sportif ndemu tune ba commandant mboka. Donc musique ezongi bile bol ba musique ezongi so le Kofi ayawa ou bien wera ayawa et que ba combattant il y a des sportifs combattants aussi so ba yi awa ba côté ba ninga ba combattant Suisse ba bigi nous les alors kimia avant tout le bama solo combattant bino boye na bino ka fungoli nzungu na sportif combattant na boye na bino ka fungoli na bino nzungu bo moi sportif combattant na boye bino kana se sportif combattant na Suisse ba uti ni banda ba uta ba France ba uta ba baya tala na ko samelo moko boketu afinga inde kunanga ndeko na double one oui boketu afinga double one na mone na Lausanne na vai na voiture na otala ye ayeba ke linge yelete na okima d'abord ande ko nga mungala il faut se corriger azana droit à la combattant azana droit le batou mais pas insulte finga bato ya kisasa mais ko finga ba sportif te
ok tu soko olanda message oyo toza no Facebook moko na boyo te mais bongisa mwa monoko finga bato ya Congo kuna bakonzo basala faux mais ko fingela nga ndeko te otambola no partout même na bien etango yaki anniversaire ya Yves on était avec ngai Foreman Mukomanzo c'est moi je te parle faut luka o se conserver moi muke c'est vrai zo bunda ozo solo là mais tikande ko finga ba finga te et puis nazo loba encore na ndeko nanga Kofi, moi je t'aime bien comme musicien à Congo pas plus mais yeba que oza mutu munene siko na minute oza ko ba président république banine il faut ndima batu baloma na n'importe quoi un bon chef à répondre à Kate Kofi tout le monde alingaka yo bongisa moi muke savoir faire na yo omone tozo bunda pour la bino en tout cas Kofi moi je te parle bamakamso toyoka ki ba fini maman tout ça Robeta vie Robeta siko bino bozo bunda po ba musicien ba beta musique ezonga mais pour na Congo bozo bunda siko pour na ndate bon ngai na so merci voilà ngaza mutu ayi depes biso na bilenga to bengisaka papa Tshisekedi na Neuchâtel bato bazan esprit bayebi papa Tshisekedi alala na mama Marthe na ndako tala papa na komikitisa aboyi kola na hotel abina mwana wa Mukumadi bilenga na yebi papa na yo na kola na ndako na yo ngam na ko meme na voiture nanga papa Tshisekedi wana paix à son âme mais eloko nazoka mawa nazali na Kisasa Fati c'est un ami pour na koluka kokuta na Fati bande commission baluba o bazana bazo permettre te ba komisi lia moneti ya bango moko ah bon oui na minute bilenga na Kisasa bilenga zana kini pour na kokuta na Fati na bakuta ndi non na nute c'est pas possible chef ya parti à Suisse a débarqué ndebwe non siko komini tolo bani siko biso ba to sali ba parti on a kata Suisse et loko lobion il faut to longwa na confusion nzamba pesi biso président congolais to longola tribalisme comment expliquer Fatia za ko lia ba publier bato baza tout autour mais ce sont des traîtres un président de la République aza ko lia bino ko publier et ça quoi tout autour aux alentours Fati Chilombo na éviter ce retard la mission peut-être que un message que ba na sala que mission moko na liaison na éviter moteur aux alentours tout autour na yo il faut miyebela bande commission ba luba na baza ko quitter poto pour ba kende kuna ba vrai ba mendiant ba sala ka na susciter ba fainéant tant ko tia ba ko faire couler yo ozali muto bandi politique leloté pour na nga na yebi ke nzambe mutatie yo ndenge ozo sala ba boulot na yo nzamba otia sous le boko makasi mais makambo oyo ya président Kalane comme il est passé et comme il est passé c'est fini mais comme la histoire nous président Félix Tshilombo a eu un pouvoir 6 mois plus de 40 voyages sur combien mais total le président Angola Lorenzo 2 ans à pouvoir 12 voyages papa tu peux pas je m'excuse et là on est cassé papa tu ne peux pas mélanger comme ça mon président Kala a kataki ba relation belé ndenge ndeko azo voyager bongo na mikolo et azo ke ko fungola ba porte donc Kabila kataki ba relation belé oui Félix nazo zonga bah oui Félix aza ko bunda ko zonga ba je te dis côté wana ndenge na vandia na zu un franc tu sais que dit naza ko yebisa bino yusuko combattre lui qui a raison raison côté wana ngaiko ouais na batu nyoso balandaka nga c'est-à-dire nazalaka na raison c'est-à-dire sur c'est là sur le qui a raison c'est-à-dire que Kabila a sima Félix merci ndenga lobi ke Kabila kataki ba réseau Félix azo sala ba voyage on est belé pour na alors la kataki ba raison il a dit que na sima Félix pour le qui a toujours na sima wana on va bien que ndenge via lobi ke réponse aussi déjà moi réponse ndenge via lobi combattant balinga toujours ba raisonner sur le parler ndenge via lobi que Félix azo kendo soigner place Kabila bebisaka donc il y a un moment où on a fait 40 voyages selon nos petits que on a 15 voyages na 40 voyages
c'est normal. Et puis, avoir j'ai soukité, ici, non, pété. Et aux atouts. Et puis encore une chose. Congolais, zala na confiance, ce que Eloko Nzamba pesio. Biloko musuzo sengi na Nzamba kokiselio. Tellement kozanga ba kokanisa, oza koyeba te ke Nzamba sasa Eloko yo lingaki. Nani alela kite lelo que Congolais azo sika. Et wana tata na yeto yu place a wuti. Mama na ye wana za wana. Place a koli to yebi. Tozane presque mbula ngana mukola Tshisekedi ya une année. Yazana 54 55. Tout ça presque ma génération moko. Et puis 6 mois, mutazo sala musalo. Merci Zate. Merci Zate. Et Robino ba Congolais. Mobutu azala ki ala. Neti musala nini? Oyebiga papa, musala nini? Baba ndaka d'abord, asaba balaba, excusez. Baba ndaka bango bien asali. Pona bango bato yo, omona balabala. Papa, bon pour les combattants. Ah, pour les combattants na c'est l'autre. Bon premier té. Ba oyebi na kati ya poto eloko mingi ezali communication. Communication peut sera musala, communication bo makanzala, communication ezalaka rencontre la batebele bo okuta na pour ça l'échange. D'abord nzela. Place ba fufu ezalaki kuna. Ngana moni Tshisekedi nzela ya train 700 km kotaba 750 km kotaba luba o banzele katanaki. Papa, ba vieux koya. Boko mona eloko nzambe abombeli biso na sima tata wana. Mais 6 mois. 6 mois. Vous bandit Koloba. Oh, diarrhée, Tony. C'est pas normal. Bon, 6 mois quand même, c'est très tôt. 6 mois, c'est. Eh oui. Mais, et puis en plus, vous ne sentez pas. 2 ans, 3 ans. Vous ne voyez pas que Bazo Tchébakal. Parti Oya Kabila, mon président, Nazo Maké respecté, mais Nazo Loba réalité. Va finir. Mais si on m'a besoin dans Loba. Parti à Kabila, Bazvani pendant 17 ans. Ils n'ont rien fait. Oyebi binomoko. Mais Bazo continue toujours. Bazo linga kotikate parce que Oyebi na koyebi sa no poni ba toile kotikate. Gouvernement te laisse à bango. Ba yebi économie té. Donc ce que ka Zumbongo akena basi no bazana mo belé na ba udja na tout ça dépenser. Ce qui ka longo ka na pouvoir pas au moins na latil pas pour Musunya Bata. Yango bazo banga kozonga Musunya Bata. Oya mayele baza mingi té. Oya mayele ako construire na mbo ni mateta poni. Mateta pona mutu à la cerveau mingi balo kwa yete uyoki donc problème est la bato gouvernement tellement bayoki lengi ya mbongo fele mundele moko atuninga lobi ndenge nini toza ndenge Françoise Betancourt ndenge nini peuple azola la likolo ya ba or na biloko nyonso mokili eza nango epe azolia te tala soi-disant combattant il faut être un bon combattant à participer na ba réunion wana yena pour qui est combattant il faut boyeba na ba combattant baza combien chef na bino nani bolingi nini bato ba bandai ko kanga musique na Angleterre ba fungoli robinet pour ba comprendre que pour ba ngoli ba bana mama mais oui ba comprendre que les loyo bakoma miziki totiki Fatia Zoya na Paris auquel beaucoup de naïbo tout ne ba question aurait ko finga aussi à Paris à Paris auquel beaucoup ne ba question et ça simple aza pona peuple total et laïe et beaucoup ba oh maître Foreman alia non on va aller en ambo mais c'est la réalité des choses. Pour na kosuki savoma ya koloba boye. Miziki na Suisse ezongi. Na confirmé maître. Maître Chamo confirmé que ezongi. Ezongi ko? Engagement en tant que combattant. Te mais bango ndenge balobi pona bango ndenge balobi yango wana. Balobi ezongi. Voilà pona bango. Pona bino. Yo pona yo message. Il faut bien ngana no. To so ça réellement. Ba combattant pe à Genève baza trop ba Mario. Trop de Mario. Ba combattant Genève. Ba Mario. Il y a Genève. À part Rio. Banan Mario yo. Ba Mario baza ba Mario. Donc Mario zaneni. Mon balo akenda boye ba moi. Mais moi comment s'occuper non na vie na ye ça non bien moi ça zaché. Te mais penda agent combattant. Te bon côté de Tifiona
nga na pesa ngo faute te pe Voilà. net Mario eza na gravité maintenant avant dans le sens que ola za combattant là tu es combattant il y a un Mario à côté de Momi faut régler ma solo moi si papa chez Ojo voilà on a dit que voilà Mario oui ça soit on va comment ma combat. Merci chers amis internautes quand on est pour la émission Avis du public donc maman Françoise Betancourt nous avons on a mon Congo Nzoko donc tokobetaka poke likambo ya Congo bacombattant balingi musique ezonga en Suisse makambo oyo tebite soki esuka oza mpe na combattant moko bomoni azwi lumbe mais toza na plateau tocalme situation donc Fex Bofende à l'Italia motema Nicolas babengwa fosenga pardon donc mon pao non babengwa ko anga sali na mopapa amankaki babala ezo ene finga ga c'est non baba finga te baba alanda likambo comme il faut baba finga te na lobika baba masombo afinga te wana tanga moma na kokotela ye ata kubina ulingi ko mona yuta finga ki yo tolanda ka nyonso afinga kite alobaka vérité vérité ta kosaki na biko te na mon fléri akataka maticha fa boule ba futaka na tuli bio question pourquoi ba musée congolais ba yembaka pona mboka na bango te mabeleka na mboka bukuyi ko répondre nga yango awate pardon répétez na lobi bien te pourquoi ba musée congolais ba yembaka te ni ba alpha boni ba yembaka mabe oyo gouvernement za ko sala ba musée congolais Si la rappel à excusez na soli la bino te papa wemba yemba nzembo nini abomiye papa ayemba on nzembo nini yoka papa wemba yemba Kofi ayemba nzembo nini tala omoni ba oyo eza kazo attaquer ba gouvernement que président ozo sala mabe ozo yemba mabe oyebi bino bobosana na mingi yango leo na lobi awa exact omoni biso ba congolais toza kaka komona kaka négativité Didier te nzembo nini oyo Kofi ayemba azo attaquer président en place mabe oyo gouvernement eza ko sala d'accord merci oyemba ngote oyebi na za côté na bango te mais na zolo baboye na mboka na biso dictature ezoboma pour mutu akende nango direct ndenge bozo senga wana s'il vous plaît non na ebe pas outi ba question za nganga mi aminu la plateau na comprendre déjà plan ningo kenge même si président il est dictateur na artiste oyo aza na souci ya mboka na ye akobanga dictature ya présidente akoyemba oyo mabeza kosalama na mboka akoyemba yango et puis soko okima kimi babonga eko na mboka soki na kati ote baza ebele soki Kofi ayembi yango Jibe ayembi yango Wera ayembi yango Bafere bayembi yango le président en place même s'il est dictateur akoboma bango nyonso te merci nakoloba bandeko eloko oyo zoloba wana ezali sikoyo ezo dépendre ezali individuellement comment des gens y voient les choses. Et ça, pardon, je suis désolé, ça débat. Je suis désolé, ba mona ka ba poche na bango, ba enrichir ba poche na bango, ba bossa na ka population, ba bossa na passe moko ba musicien zali awa, mona na zui diplôme d'état. Ba nira ba musicien, bazo ko féliciter ba na bango. Mais moi na mon propre aboti makila na ye azolinga ko féliciter te donc ba mona ba poche na bango ba mona que soki na critiquer président na ko mbongo te c'est mieux na côté la ye na zonga na zo mbongo c'est clair tout ça tout en plateau c'est clair il y a pas combattant na place wana ba combattant ba la raison na place wana si je comprends mais nena ebisa mnogo Magambolo bien est presque juste mais ils en a deux volets. Ils ont deux volets. Point mangozani. Bande konanga. Oyebi na Congo ko babisé belé bakufi. Babisé belé bakufi. Oyebi to ken na papa na biso outi ko kende nani yo. Taboulé il a chanté ça. Tango Mobutu sort les akini. Akimaki exil. Donc tout le monde il n'est pas prêt à quitter. Et puis en plus, ça dépend mutu na mutu, nengazo c'est la musique naïe. O gozo le beza vrai. Mais par contre, o gozo le Kanaka tia Congo, na Congo le losoko bimito goliate. Oza na bana basi na ndako. Tu veux faire comment? Obi to mi tia rapé, excusez-moi papa. To mi tia rapé na place ya baninga. To critica makasi mingité. Biso na poto ako, to obi na poto en vérité.
so quelle est vérité quand un musicien non critique la montagne ngana zo milieu du village par là ce que yo accepté que babanga ko kufa je n'ai pas dit ça dans le but ezali individuellement il y a des gens au basalango bakenda petit liwa et à misusu pe ça n'est pas que muso pas obanga pour moi ndeko na kufali okufate munana no kufa oyebi que soki bango tout bayokani Kofi aujourd'hui les grands autres tikene na Congo les grands autres ça va idée wana mo Congo exactement yete Kofi il est grand aujourd'hui bon les problèmes aussi tu veux dire Kofi ayokana balinga na nyonso ou pas akobenga baninga na nyonso abengi baleki c'est des choses abengi ba jibe banani bango nyonso bon tuvani bane ebele to kibeta suna poto te pour musique na bango ko mataiza awa na poto est-ce que mais bango ne pas vraiment bon c'est pas grave vraiment c'est pas grave est-ce que ça a dit sur la bande na ya moti ana na posa peut pour na poto de pour gagner là pas vraiment entre bango moko voilà déjà par exemple ba Afrique voilà c'est là non entre bango moko jalousie entre bango moko pourquoi basala ka eloko ande ba yoka quand même to dénoncer mabe oiza oleka na mboka soki ba koboma biso nyonso pour stricto ba artiste ya mboka oyo pourquoi les musiciens bakwa kosala yango te pour ba combattant lelo bakwa ko kitsa ba mutema kino ba robeta tout le monde qui va te sentir que oui parce que yemba pona mabe oiza oleka na mboka et là on ko faire le bagi ya mo pele na peso ya ko faire le bi bino ba combattant boya ko bunda kaka ko loba boya non boya ko vivre non ya za les combattants na côté liété na biga sur la mabe combat azale combattant au moins bo loba ka combat za na mboka non combat tout e bandaka libanda combat nyonso indépendance oui bango tout ba chombe bango tout babanda combat a on a pote yo pour banda osala combattant jamais au chanter village combattant non attends voilà même t'as la bien je n'ai jamais été combattant on arrive presque à la fin c'est bon c'est bon non on arrive presque à la fin de notre émission Mukoma Nzoko on arrive presque à la fin de notre émission Face B Ezali volume 2 Ezali dernier mot ni no koloba pona ba musicien et puis na ba combattant on a tout reçu cette émission mes frères compatriotes des Congolais nazo senga na bino moko na moko alukata la réalité des choses mboka na biso Congo fatia zuango très bas azo bunda boyebi pourquoi bakala zo zona ICC soki parti ya Kabila FCC boyebi bakali nde kwa zo kutana ngo ba voyage azo sala pour na plaisir te ba voyage za pour na ko déboulonner langage ya déboulonnement il faut bien comprendre bino bolinga ke akanga Kabila asa non démocratie continue na mboka batu nyonso ba ina prison ba bimi batu nyonso ba dewi ba na tout ba zongi na Kisasa ezo senga siko bino ba combattant bo comprendre quelque chose que makambo ya ba musicien c'est sili bokonzi asike c'est koti mais ba musicien bazo caler Fachi pour ça na Congo ce ne sont pas les musiciens oui ba musicien bazo caler mais ezali gouvernement oyo et kotaki na sangana ki na Kabila yango nde mutezo freiner mais et puis ba mort wana oyo ezosala mais si vous freiner commentaire yemda comme président c'est lui qui est le guide c'est lui qui va yemda ko ça mot ça lui Congo Melobi oui mais ça va B Congo Melobi B mais comment il y a comme président na chamne loko moko bozalaki na Kabila awa Kabila rosata msu 8 mois bomona kete mais il y avait personne qui freinait Kabila s'il vous plaît c'est Kabila qui était le chef Kabila zaiki sala 6 mois bomona kete mutu moi fetola imbanga te mais parce qu'il y avait personne qui lui freinait et puis Fachi aye à la tibino motema malamu na ba pasteur ya lokuta ya ba moyibi pour profiter que ndeko andimi nzela ya Nzambe boba na kokosa ko souhaiter mokonzi liwa non mais attends oui nazo loba naza toujours au milieu du village je suis un chroniqueur dans journaliste naza au milieu du village na vous en partie puité na le bon be qui question ngaité est-ce que Osama sur pouvoir au Félix Azouaki il avait mérité
ou ezalaki pouvoir moko négocier. Pardon, répétez-le nos questions. Nous répondons. Est-ce que pouvoir au Félix Tshilombo Azwaki ezalaki pouvoir mérité ou pouvoir au Félix Tshilombo Azwaki ezalaki pouvoir mérité ou ezalaki pouvoir moko négocier? Nako répondre bino mais na opesa bino réponse mais na répondre l'ICC moko. Peuple congolais. Boleli na nzambe ti nzamba pesi réponse. Pouvoir au tiseke d'azui et uti na nzambe. Et uti na nzambe. Bino ba ko raté oyo Martin Fayulu a rataki. Et uti pe na nzambe papa. So les eloko ayote. C'est simple. Ndenge to tambolaka soki nzambe alobi oza la sentinelle oko vivre rouler sa famille avec sentinelle. Papa, voilà. Donc on est à autour non pouvoir noso vient de Dieu. Est-ce que corruption est salon na carte nzambe que corruption est salam pour Fayulu azwate va peut-être pouvoir pas Félix. Puisque selon même pas français va le baki on que non c'est Fayulu mtu a gagné qui va élection. Voilà. Nga zo parler bino. Voilà. Non, juste continuer la deuxième volume. Le bas dernier mois congolais deuxième volume mes alliés to ya ko continuer à partir de question oyo ya ko continuer deuxième volume puisque le temps d'accord. En tout cas pour ngai naza content la président na biso asikoyo pour ngai na ebike réponse ya Yesu yango ekité libiso. Alors tous alaka très prudent tant on nzamba zo kokisela biso bileli na biso. Muto bozo finga lelo bokosenga bolimbisi. Tala ndenge parti ya Kabila eza ko se disloquer. Nana ndimaki. Oza na mbongo oza na tuba bango kimayo. Tala nzambe soko sa eloko tokeba. Kongo na biso wana eza d'ici décembre tokosolola. D'ici décembre oyo soki bokendaka kisasa te essayer d'aller. Onika décembre. Te parce que Fatih a sali tout autour il y a des travaux naïe après si bango ultimatum décembre il faut na Noël peuple congolais fois c'est la banzela wana o mo konzina bango azo sala wana nazo garantir bino à part banzela et puis abandi déjà komatisa ba soda mbongo na fin du mois na fin à classe début mon passeport et $50 wana longwe merci go pass ba Luciango et Rosala na compte na billet so mi billet bon problème est j'ai ce compte na billet ça c'est mieux problème est mais tant que tokenda ki ça na aussi simbongo tout au bus encore 55 et na kendaki na moi na ba na ba koko et ça c'est sur 2-5 c'est un peu bon n'importe ils ont inclus la billet déjà mais na zo senga bino boy et loko uti na boko nzambe ezalaka sûr mais botalela vraiment et c'est quoi vérité des ngai siko problème na ngasu na ina lo baboué ba congolais il faut to luka biso moko pe lisusu nde bozo baba combattant o bana kisasa biso moto benga na étranger d'abord o bana cité tout na kotanga surtout les Rwandais boyebi ba Rwandais to ibanda kuna ba Congo bazali ko ba Congolais o bazali oyebi que peuple soka telemi ba étranger ba okima ba chinois ba sénégalais c'est ba tunabiso ba chinois libanais il faut peuple atelema abana ko benga na étranger bango moko ba Rwandais mutu omaka ba mitumi mbetu evimba lokwa no oyiba biso a 0 bis ba biso TCC evimba ko ba koma ko la sambala yiso voilà dans la tête au moins mutu azo ene tazo seka ne di camion munene zo ya voilà ba Rwandais il faut biso moko ba Congolais to benga na bango ba Libanais il faut biso moko ba Congolais to benga na bango ba Sri Lanka banani susu ba chinois surtout ba chinois bazana mi tout makasi moko po bazana pui Congo est envahi na biso babanda ko kota kala ke bata musu toza mo
so toza 10 bango pe ba 10 mais comme biso toza koloma solo eza facile oyebi Mobutu nani ayebi ke Mobutu aki étranger te nani ayebi te Mobutu aki togolais wana tout à l'heure on le bongo chama la mal à l'aise parce que wana tokolobela ngo na épisode 2 pour plus un message à Souka 6 plus que ngome koki mais tu continues puis tout aussi c'est mieux te aussi c'est la mettre Nkongonzoko ngai na opesa mbote na Sylvie Betancourt ma collaboratrice na opesa mbote na Françoise na Yverdon Betancourt na opesa mbote na Grand Aigle Limabe double one na opesa mbote na Maître Courant na opesa mbote na Maître Chamon yo azana Mupanzi na opesa mbote na ba tous les sportifs Gorbatchev na Paris Maître Poison Moscou Maître Chinois na opesa mbote na Djidjimo na opesa mbote na batu nanga tout pona Souka na opesa mbote na Ngefa prophète Ngefa John Ngefa et puis ya Souka Chilombo Fati Chilombo Bongisa Monoko, c'est le président de notre pays. Azali président Mboka na biso, il faut qu'on l'admire. Papa, nasala kabutu. Mais on les a plus maman Fati. Nasala kabutu. Donc, na pesi mbote na batunyo surtout ba Hollande mission yo dans de bon sens. Bah on va se péler un plaisir à Congo. Je pense aussi que bato belé ba kozala content na Katia Suisse na kotelema lelo oyo ndenge to telemi. Voilà. Pour nga yangwana. Maître Chamo vite fait. Je vais souka pile mambote pour na tuba aussi ça. Entre mbote kana Maître Foreman na Didier Masuki Mbala mande fa pembe. Na maman ya biso azana. Bimbote na MG 30 biso nyoso ba milaso. Oui, MG 30. Biso nyoso ba milaso. Gaz à danger. Les gars, commandant Ogazé Manhattan Congo Kimia. Merci Bambote Bene na bandeko nyonso balandi biso. Maman na biso Sylvie Betancourt. Merci n'est-ce au PC biso pour notre salle d'émission. Ah, tout ça ndako avec Foreman. Ba menace au monia na osani. Cheye, yo kan niveau kuba na lia orangazabe. Ole kuba. C'est le kuba non le baté. Atindi mutu na yani atanga biloko mais on sait jamais bon. L'âme sous de sali boy pour ba combattre ba comprendre. Message au ngana na memela bino. So bo répondre té ngana changer na camp. Via za maître za koto na profiter na za na côté na bango. R yango ebo solola. Na mbote bele Didier Masuki za pambola. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était votre émission Avis du public. Tolobeli Mamambo Kaboyo qui est combattant et puis na pas sportif Oyobalinga qui est musique ezonga na Suisse. Merci Nabino Toubolingaka émission Avis du public. Merci beaucoup na maman Françoise Betancourt et maman Sylvie Betancourt. Bayambi biso kitoko na lie kitoko na meli kitoko. Vraiment namoni mingi ya olobate. Mukonganzoko a pandi poké a lobby vérité que pour naie depuis le lot musique na Suisse et zongi. Na musique et zongi. Voilà. Il n'y a rien à dire. Donc la Suisse musique et zongi et puis Maître Chamon par lobby que musique na Suisse et zongi. Et zongi. Bambote na bino tout à l'Italia Fex Bofenda na Lyon à l'Italia Fex Bofenda bambote na pas aux ali Kepa Kuba di Weston Motema Caro de Monaco na Lausanne bambote na sans oublier Hakim Prince de Lausanne et sans oublier Super en Italie le vrai chéri na Lyon. Moi c'est ça qui Didier Masuki Azala. Donc bien tout le ngaka avis du public bambote na bino arne ça la poto na poto bambote na yo bana Lyon na boss na bino tout 61 hein Patimbe ngani banka bilamba bambote na bino tout bana Lyon Serge Ngovos bambote na yo et sans oublier famille Masuki na boss et Jean Dédié la vérité bambote na yo et sans oublier la diva Mama Bonheur
bambote na yo epai ozali vraiment bino tout merci ndeko linga vie public o ezali bongo volume 1 to kutala bongo na volume 2 Kongo alenga motema mama Pauline na Allemagne ba mbote na bino to mona bongo na prochaine émission. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desarons. America, Europe, Asia, Abidi Bibi, Isolata.